Bonsoir et bon après-midi à tous. Naye rapidement, les lots comme déjà n'a pas pourquoi vers 18h. La T5 qui n'a pas sabino actualité politique mon colombo parce que c'est depuis le matin que je n'ai pas eu le temps de vous donner quelques news concernant la RDC. Et ça, Youssouf Kalonji, le chef d'état-major général, il y a armée numérique. Vous allez me poser des questions. Comment il est chef d'état-major de l'armée? Qui l'a nommé? Il est autoproclamé chef d'état-major de l'armée numérique pour toute la RDC. Voilà, je passe. La nouvelle que je vous donne, tout ça, je commence par dossier ya Uvira. Mes très chers amis, Uvira, je commence par Kolakisabatu Nyonso, ba pro-rwandais. Ainsi que les Rwandais nyonso ya Kigali na bato pe perdre ensemble et puis bakatanga inconscient. Uvira ba M23 AFC va se retirer. Je dis bien va se retirer. Mais ils ont été chassés. Je dis et je répète, Babengani Bango, ce n'est pas le mot d'ordre d'Amérique pour Mukola Liboso. Basala qu'il était en retrait. Metala, et c'est que Soso alia ke loko e kokina mungongo. Je vous avais dit na vidéo mususu. Batouana ba étouffé bango na ndenga ko sakanate parce qu'ils étaient encerclés et étouffés par ba wazalendo ba M23. 1. Place à kolekela ezala kité. 2. Place à kosala ba meeting na ba makamususu ezala kité. Essoufflé, étouffé. Bazange yoko koloba, ba moni que il n'y a pas moyen d'exercer ma fonction. Voilà pourquoi ba eko sala lettre mi baleo, to komi ko senga kaka, to sala retrait sikoyo, boy na boy par honte. Ba tikala ki bango ka couloir muke. Mais ba o ba tikala ki. Na ba stratégie que batika na ba tennis civil, il y a eu un bain de sang na Uvira. Frappé à outrance, frappé à plate couture. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour autant vous dire que M23 et AFC désespérés. Bozaba Yuma, Bozaba villageois, boko sale lo comme côté kokufa, boko kufa. Bon, dans la news, il y a les lolissus. Parce que je passe pour la Uvira, tout le monde est concerné. Nayoki, na batunyo so bolandi, na ba chaîne nationale, boyoki c'est confirmé, non? Ok, d'accord. Pour la Uvira, je passe. Bana Uvira, mutunyo so yebiki. A bombi M23 AFC nanda kunaye soki bazuyo ozokufa nayo na bango benye murengi boluka place bokende chebino ngana lobby bokende benye murengi vous êtes que des Rwandais vous n'êtes na lobby boza ba Rwandais boza ne sika kunati lelo walikali extraordinaire plus de 100 et quelques AFC Nani M23 Bakdaye Bakufi. Merci beaucoup. FRDC Wazalendo. Kota Fizi. Kota Roubero. Roubero Ndesiko Bakeko se cantonné à peu près 10 camions. O basangana ki baba uti Uvira Goma tout pourquoi bazwa Roubero est permettre bango bakota Butembo. Nous avons suivi et puis tana ko katia ko landela makambwango. Il y a eu des frappes à plate couture. Il y a Wazalendo ainsi que Armée Nabiso loyaliste. Il y a FRDC. Côté Walikali, wana kutunde somo. Na lobi na bibembenyo so ba M23, nan beaucoup fité beaucoup kufa même famille. Et que vos âmes reposent en désordre. D'accord. Na lobi boy. FRDC Longonia. C'est le chef d'état-major général de l'armée numérique. Azako souhaité bino Longonia na lobi botelema, wami bali. Longonia na ba yibu. Longonia na ba sniper. Longonia na nouvelle génération. Ya ba force spéciale. Longonia na ba wazashu, wazalendu, musala malambo wana kati ya kosala. Bomoni tango ba changer commandement. Balongoli ba traître bozomona siko ba frappe nenge ko salima na yebisaka bino ke M23 AFC bazabana baba yuma ba yebe lo côté ba makasité
Kabila akotisaka bango na ye na Paul Kagame bakotisaka par kosomba mboka basombi Goma basombi Bukavu pas par force mais basombi yango na mbongo na musolo. Donc vous me comprenez, ils sont pas forts. Frappe ya lelo to récupérer plus ou moins 7 territoires na lobi lelo le 19 bino baloba ote Youssouf loba date lelo le 19 janvier 2026. Il y a une nouvelle on a coupé ce bino conditionnel. Je dis bien, je reprends au conditionnel. Boyoka ki ke non ba frappa ki ba autorité ba haute autorité ya AFC bar M23 40 quelques à 50 autorités non bazaki na réunion dans un restaurant au bazako solo la ba stratégie na bango. Il paraît, je dis, il se pourrait, je dis, il paraît que Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe Kazembereri était dedans. Je dis bien était dedans. Je ne confirme pas que Eza armé n'abisonde frappa ki bango. Mais les spéculations disent que d'autres sources déclarent et confirment que Azaki Nakati mais ba explosif na bango moko. Po bazako sala réunion na côté ya base militaire na bango. Nde esangani na ba drone na bango moko. Soki ndenge nini, je ne sais pas comment vous expliquer. Il paraît que ndenge bango nyonso wana bazate. Parce que eloko liboso basusu bako benga ngai bako yebisa ngai eloko balobi ke après kokufa ya bango nyonso na réunion ba M23 basali sécurité ya bibembe nyonso wana mutu amona te mutu afilme te mutu aloba te. Voilà pourquoi au conditionnel total si ce monsieur là est en vie ou pas soka za na bomoy to komona to pese 2 semaines aloba to yeba ki aza wapi soki pe 2 semaines eleki 3 semaines azoko yokana te boyeba ke Hippolyte Kanambe Kazembereri n'est plus. C'est au conditionnel. C'est Youssouf Kalonji. Bébé nga pesa ba information pamba te. Na moni spéculation za na kati yako tambola makasi. Yo posa déjà na sangwana. Onga na zanango. Nga ba appel eleke belé. Na confirmer te. Mais na lobby to landela nanu ke master wana. Azana bomo yubi aza bomo. Nazolo baboyi. To landela master wana Joseph Kabila. Azana bomo yubi aza bomo ite. Po parmi ba master wana na réunion na bango stratégique. Côté à Ouvira. Na bombardement au Salemi, na ba explosif bis esangani. Il paraît que ce monsieur n'est plus. Alors, tout cela, yo mutu ya kolande la ba rechercher, ba chercher, bokende kolande, to lande nan monsieur wana. Pour ceux qui est confirmé qu'il n'est plus, na koyebisa yo wazanani, qui c'est yo, bino, ba aventurier, ba voyou, y a ba M23 ainsi que ba AFC. Bobanda koki mambangu parce que mutu abano pese bino teti. Adaye. Ce qui pas d'ailleurs. Merci. Longonya oza mobali. Oza na kiso pumwe na kati ya boruana. Parce que information zake ozaki na kati. Bango tu ba daye. Donc soki oza na bomoi. Tomonyo pa o lobby. Ba confirmer ko za na bomoi. C'est ko pumwe. Na dimi ke kiso na eza makasi. Matondo. Obe minako bakangi. Après ko kanga obe minako. Si bakangaki Shadari. Obe minako bakangi. Bino ba aventure bozo ba ke ba enlever ye. Po ba nyama. Obi ke ba nyama fort. Ndenge bo bando sa bat na 18 ans, ndenge to ko sala bino. Oh, chasse aux sorciers, yangwana vrai chasse aux sorciers. To comme na posa chasse aux sorciers. Tala, nanu bo vivre te, tozana bino. Awe tikali olive lembi. Et tikali bato belé nyos o bazo kota ba mobondo na Kinshasa pe e sécurité na kati ya Kinshasa. Pe na kati ya Lubumbashi na Kalemi. Katange, nano lelite. Kotozo zela nanga, nanu bo lelite. Mutayamba. Mwe bakatange inconscient. Amwe yamba. Mwe mutayamba. Mutayamba. C'est Youssouf Kalonji. Forum eza munene ya WhatsApp ezaliao. Kota ozwa biloko du jour au jour na WhatsApp. Babengi yango les amis de Youssouf Kalonji. Allez-y numéro. Ozwa biloko. 081 098 33 64. Au côté groupe Komakaka, côté Sangana groupe. Soko komika bongo mbamoko, au komi au tindi na numéro wana, au côté. Bon.